balobi pour la clôture nga na lobaka kino musala ezali bana mai botala musala to cacher bino yo mote na temps o bino bo critiquer biso bo remarquer que na temps na ya nde to sala ba film o bino botala ka o bino bo sepela kana na moment o bino bo critiquer biso o isamise o ba mela mais na moment wana kaka de to filmaka na temps o bino bo sepela biso bo remarquer que na temps na ya nde to sala ba film o bino botala ka o bino bo sepela kana na moment o bino bo critiquer biso o isamise o ba mela mais na moment wana kaka de to filmaka ya kuti blague te bolandaka est-ce que bino bolingi tosalaka tolakisaka bino mpe basekret na biso esalaka te komona ngowa ozosala ozolakisa mpe na basekret ça n'existe pas oyo bozomona oyo eza télé-réalité oyo bozomona oyo eza télé-réalité. Donc vraiment, veut dire que vous me l'avez toujours na AK-47. Na muto atimbela ba mbakas avant ba mbakas ba timbela l'homme qui a timbé les mbakas avant que les mbakas lui timbellent. Anchiluba. Aka. Anchiluba. Waka timbela ba mbakasa. Tika nao. To ba dictionnaire yo senga ba ko dictionnaire. Oui, na solo na biso parce que même makambo yo Facebook pena to ko pesela. So bolingi makambo Facebook ngai pena na koti yango. Eke pena koti yango to ko beta na ba 47 kaka pa. Kisano la pesa la ki yango mteza ko sangisa biso nyonso yango ba manquement mususu ezala ko salama. Mais siko kisano les a sous-souté. Est-ce que to kuta na ba quoi? Nenge to za est en place. Toute mon équipe est en place. Connexion mortelle, blague, des fois. Dans ma solo, tu es Sabino, vraiment, sauf que là, ils sont bien à la. Nakoganga makasi nakoganga moi ese bimidi les aiki masolo moko sur appel badbanse babengaki biso bainvitaki biso kuna na Montréal yango to répondaki na appel na bango po tolakisa bango ke non toza koappuye bango comme que bango mpe bapuyaka biso awa na Ottawa. En fait tolobaki vraiment 2011 eza makambo blague te 2011 balobaki tozozongisa lisusu balien na biso familial. Voilà. Donc veut dire entre Ottawa na Montréal balobi biso toza na katikati ya ba ville ya minene oyo bakongole bayebaka na kata moko mingi baota na biso pe peut-être bayebi Ottawa te. Ottawa c'est la capitale du Canada. Bana ya 613 la capitale biso ye toko lobela toko pesela babengaka biso ba fédéraux bato bakwesaka mibeko. Vous comprenez donc tolobaki que non tozongisa ba lien na biso na ba massa na biso Montréal esika biso nyonso tokitaka si tolobela biso nyonso tokitaka. C'est comme ça se passe. On est là en tant que connexion mortelle pour avoir une pharmacie. Nous venons en pharmacie. Pharmacie ya ba tout ça la terre. Mais ça fait gouvernement quand a LCBO. Et là, on va limiter dans tout ça. On va ça là, mais on va limiter biso tout ça. Ce biso tout ça, on va signer. Point. Donc tout nous avons. Manger, man. Venez, on va manger les KFC. Venez, on va manger. On a faim, on a faim. Misusu yango tozoloba esika tokitaka Montréal na biso bana Ottawa en force avant tokena en Toronto. Pour Toronto pe junior telesel azali tokoya tokokutana tokozongisa balien abongo ntango mulolo ebeta mulolo oyo batinyo so bazelaka tozoni na mboka na biso tozoni mpe na kati ya Ottawa bomonaka bajolibilité nongo bozwa baaspect eza toujours cartésien. Donc tout ce pays il y a trop, c'est toujours les cas qui très beau, très kitoko, très excellent. Donc tout ça qui toujours esprit posé.
master ya awa na Ottawa. J'aimerais saluer à tout le monde ya Ottawa ba master tout. Malentendu, c'est que to solo la raté na téléphone compte tenu à ma camafit. Canix azwa rappel te, Eke azwa rappel te. Toujours ba message, to ça va on va benga na benga te. Ya ngwana senga que non to respecter mon engagement aussi to zwa ki na téléphone. Netika so toujours le besoin de m'explication. Allez dis, on est là pour travailler. Ça c'est Gino, je crois par la part ils na mutati mais là ba mbaka ça maloba. Na marque bien penangwa. Sans polémique. Tu respectes qui engagement parce que tu aussi toujours qui engagement à téléphone. Alors il faut pas que non biso to za ba tout tête to blagaka. On est des responsables ndenge to za na papier on a token de s'enregistrer za pamba te. Parce que ça m'a comme sérieux siko to changer page na ba niveau. Balobi on Canix a travaillé. Balobi Canix a travaillé. Moutabana a travaillé depuis Calabozo il a travaillé mais a travaillé ndeni siko. Alors comme vous voulez qu'on travaille, nous allons travailler encore plus fort pour vous faire plaisir. Les gens ma blague. Le coup de la bana ma ebele de marketing, ba potamos, yo potamos. Là, na bengo na kombo na yo. Na chamu sa na liste. Espèce de potamos. Hein? Potamos yo roki mambang, yo roki marathon nga. Hein? Yo roki na marathon nga. Ba chep na nga na yo, na potamos betwandi mbangu. Alors les petits frères au Batikali Simanabiso, alors Bolandara va venir à Biso, va venir à Bino Bakendeli, Liboso comme Biso Tolanda, Tolanda Biso, Tolanda Bango, et que tu as vu ça vient à Biso tête. Au moins Biso, Tolanda Moutuke, Tokuta ne batu bakenda, Biso Tokuta batu bakenda, Biso te remplaça, to vanda awa, on a côté les misabendele, Yamboka na Biso, Abongo yo. Oye lelo kaka komi ko finga biso. Donc atana biso zatana binoté. Toro qui peut binoté to tindi bino congé na Chili. On nous vend na ba chilien comme ça pour développer. Biso to na kata na capitale ba fédéraux to c'est la idéologie to kamba idéologie puis na impactologie. Donc ma solo est toujours cartésien. Ba dédicace na bana tout ya Afrique, bana tout ya Congo démocratique du Congo RDC. Donc nous na époque qui toujours révolution ezakoya. Révolution et que uta likolote que koya na mabata. Révolution biso moko il faut vraiment révolution. Ngana égale combien? Un Rwandais que tu es. Hein? Ngana yo. Juste commentaire sur combattant combattant je le sais, je suis sûr que la combattant est partout. Donc ils ont ma kilane dans le barrel, ils ont show business. Ça veut dire ma soleil ça bongo. Yo boya yo nani. Yo boya penda yo nani. Lobo za la kadia pemba. Lobo utamboka wana. Muta ya kaname Hippolyte. Canix bisa biso nanu yo en tant qu'artiste yo muto kalmaka ba moto soki epeli yo mai ya Ottawa o esopa makana moto po ibuma moto to yo qui comme si mais yo en tant que leadership ya CM SBA PC la biso mamuki pardon nani yango ayebite o azakuna aza o biso to kanisa nani yango ayebite ke o azakuna aza o biso to kanisa Bufungona biso to sona tiwa. To mo bunda biso na biso. Boto bunda pe pour la connexion mortelle. Te bino na tuni bino question en tant que leader ya mouvement. To moni ke moto epeli. Bino siko bo mangonde. Na moto epeli wana. Soto bo mangonde. Ou bien bo tchali sous essence pour epela. La tuni question c'est na pesi moto. Na pesi moto to zele pela depuis kale pela. Na pesi moto eke na bande na répondre encore question na pesi moto. Toyebi qu'un dimanche 25 moto sala masolo ki ba moto epela ma ebele. Mais lelo to mona ke non ba leader il faut ba loba na ba petit na bango. Bolo baba na ba petit na bino. Tant que peut-être biso vraiment veut dire to c'est la subvention te. Vous comprenez? To c'est la peut-être que muta repesa biso. Na ba mbongo la biso to salaka. C'est to sangisa pe ba chaîne te to le na sima na bango.
SBA jamais ça l'a fait Timoro pour Mundela Romona pour la Sima Européenne Sabiso Mongo jamais pour ceux qui salara bongo bah plein tout ça là Mundela peut Sabiso un million. Vous comprendre biso tout ça le rôle là donc veut dire vraiment que on a participé na kobomisa communauté congolaise na biso. Donc communauté na biso ya Ottawa. Nous avons participé veut ou veut pas. Nous avons participé à l'évolution au tout ça dans le lelo. Alors, oui, Nabiso Moko, sans aide à Moutou. Alors, Tokolo Batem à Banani, parce que nous sommes dans aide à Moutou. On fait tout de nous-mêmes. Pas na ticket na Moko, Tokopé Sabino Batiké. Vous avez dit que vous avez la France ou ticket. Si vous avez dit combien il y a $60, il y a $30. Mais belle li moni. Abongoyo. On a bon. On a un million. On va foutre combien $200, $700 par semaine. On nous gagne. On se met combien de sociaux 12, 20. Il y a un ganga qui va. Tous on a battu. Dieu nous a côté qu'à sauter pour ça un million. Bolande ga ndenge ça comme le roi ngai. Donc ceux qui n'a joué on peut sauter ticket. Ça coûte pas la blague ici. Mais la Mikolo yango comme on a corona connexion mortelle. Yango coloniser la Mikolo. Donc l'histoire est continuée. Yo, tout y a quand même milité. Des histoire de Jebana au Salama avant que yo ya. Donc ndenge ça bo histoire y histoire tout na bateau ba histoire ba bete la dédicace na Serge Toto venanga na lela fort venanga italaka mboko tikela biso to kambango Gibocha venanga Gibocha mulongo na bosa mboko tikela biso nga petit na bino na kambango vous comprenez. Pena bossa na te bodingoi vienanga masolo neto banda on a place des artistes nazaro betango vous comprenez. Donc choix ezate dudu mulowa balobenga kayo singa bateau parce que ça ya solo yo katana pamba te. Donc masolo peneza cartésien vieux ministre de la bossa ni vieux pena oya biso pena ba vie na biso ba secteur à Koto tuvanga Jericho tuvanga ouais Blaise on va dire Blaise donc no beta balle to tout ça la pena beaucoup apenda bino match quoi ça na buwa na makolo lenda mobala Azoka Batuna Giti Junior Tyson. Balobi to bamba epena babanga Azoka makila etanga makasi. Bamba epena banga côté de Tyson ko na Yannick Danger. Bamba bango côté na ya Tyson balobi dynastie. Balobi vient na Guilin Boluka, Papi Kambaji, hein? Ba vient na biso Charles voit toujours Benel défaté. Balobi Eltaskel Talton Kabanga CVS. Défaté. Balobi prix Mati tant que tu as mboko yo limbe zara 39 sous 39 cents. Oh la place yo soto les kaka biso chaque jour a dino. Et la qui sera bana mboko na biso to ça ba business chaque coin on ailleurs. Tous les enfants d'ailleurs. Écoutez ici c'est Ottawa chez nous quoi. Ah tozongi back oh bandi. Film et c'est bandi nangeza action. Makamba kozela mtezate olongwe opoli oboyo gase kokima de kodingana te kopalangana te mbakasa ayo totimela il fait très beau incroyable c'est l'hiver au Canada mais il fait très beau je comprends pas. Est-ce que c'est parce qu'on est nombreux ici, hein, des Congolais? Voilà pourquoi l'hiver s'en aille. L'hiver est okende, pototon di moi mingi na mboko yo. Bande kolanga na l'ICC, oyo, eza l'ICC. Il y a connexion mortelle. Mais ba poninga na pesa message wana. Landa bien, le soleil za billard. Le soleil za table à billard. Na bengi ba massa to ke no beta, moi poule, binomo bo minenge zalara. Bana essai boyebi Robert King boyebi déjà masolango ndenge ezali bisolango eza ya bia na mama sato beta mon ami Dego Shongo bon anniversaire na mama sato beta alors ezala ba G green ba G blue ba G yellow na ba G red ba se belé na table beta na bango ba kota ba misusu ba kota ki ba kangamaki mais normalement biso tout ça ba boule donc fait dire vraiment tout pour là neti kaka
Sozoyo Kabiso, il faut décortiquer. Alors, biso, dans la boule à pembe, pour tous ceux qui savent la référence à Messa Table à billard, dans la boule à pembe, biso, même tout pétard à Green, Blue, Red, Wana, surtout pétard à moi, on a côté Bakangami. Mais, tout ça, la boule, mon côté, boule à pembe, à Zali. Thank you. God bless. Yes. C'est comme ça se passe. Tino, comme bango balingi que tu beta masolo au centre. Mikolo yo lisolo moko ebetama. Tolingi proposer une émission moko boye et va nous passer sur Facebook. Au moins tous les polémiques que nous avons sur Facebook, au petit mot bâti Moutakala, va faire les liens Facebook, au petit mot boye biso siko toroya. Tu vas nous bien amener un téléphone, ce qui vous permettre biso parce que ça va salir l'image. Il y a des jeunes filles congolaises ou des filles congolaises sur internet ou na bing babing réseaux sociaux où ils en ont au Canada. What's up, man? Yeah, good. Yes. Vous comprenez? Il y a un autre qui a bino to proposer bino ils ont déjà idée ça bataba boule que chaque polémique boy battre parce que ce boy il faut foutre à droit docteur. Donc tu vas nous bien sur téléphone, petite chose va faire les Facebook sur te bengi pour te démentir. To bongisa dossier à petit on va faire les Facebook ou va critiquer ou va finger. Donc on est à timbela bambaka ça, avant timbela bambaka ça, on t'appelle ça un dossier on a présenté le dossier na dossier. To banda wana parce que on dirait baniba boycotter film na Dieu na biso ou ya celle biso ba jeune Z mafia. Yango biso pena to telema na ngui. Jamais. On comprend. Donc mutu moko tende nga artiste on nga kanix na tem na mona te ko commission ni no communauté ni baya pour na ba telema la masolo na non. À part mon pire vieux Odyssée a réalisé un vidéoclip pour na banga nzambe na mbongo na ye moko a uta pena sala déplacement y remona kanix pour na ba réaliser. Ba dia bon il faut betela ba maboko. Boko tos pedema. Yango dia lobaki boke no marché pour na Rambo et banda na intinde ngi place souka. Pourquoi vous marchez pour na Rambo te? Rambo il est tout violent que film Z Mafia. Ah, bino ba pota mo, bino ba pota. Ngai Ottawa lobby 2011. 2011 veut dire vraiment que et que Azana connexion mortelle for life. Quand on est petit leader à l'oba for life, je bosse toujours. On bosse fort pour le microphone. Petit bout la noire match Sili. Il y a mon Kemba qui ne bandit son métier déjà aussi ça nos match. Mais tout à l'heure à débiter. Nous tomber na souka pour va se là. Il y a mon autre bête à sucre bout la noire. Match net sur la bouée. Et ça va pour la même mettre contre la Bimara. Mais ma boule noire Bazali, ça va continuer match Sili. Masalanga Bilmoui. Venanga Didase, Mianzila, Kitoko, Balobi, Jolibilité, tout ça, là. KFC, Yambibiso, les Lotinu Tuesday, pour la bande Ottawa, Babi de Logito, Lia Soson Impactologie, Babi, c'est ça qui s'en est les athlètes, Lia Nabiso KFC dit, allez, football.